mama kombona ni pofandi wana. Bana nzamba haleluya. Amen. Dazane sengo makasi ndenge nzambe vraiment salaki na jeune fille nanga papa kila ke mpese. Ba mama kuna po jeune fille nanga afanda ka ipa ba koko ne na makala. Wapi? Azali banda kuna. Ayawa, kombona nani? Hôpital ti baso traiter kana ko meza mais ba eba maladie te. Depuis ata 6 docteurs babenga mama ba isi mama ke maladie oto mona na mwana na loboko eza maladie ya molili. Po bakisi nyonso ya poto so pesa mwana mais loboka mwana ezo pola kaka. To moni ke Wapi Immaculée? Yaka sœur Immaculée. To moni ke botika na nzelo hôpital ngome mwana e ba basala nzambe ba bondela na loboka mwana. Kolongo na kendaka na makala na ke ko joyer. Toye a premier tour toyaka tokutaka fort na biso ye ayamba biso premier tour. Mais to posana ko ma huile d'olive. Aye abondeli pona mwana. Abondeli ayibisinga pe na soma huile d'olive na pakola mwana. Deuxième tour tangu papa abengaki ba mama nyonso baya awa. Toyaka pe na ye. Mardi à semaine passée. Toye na ye. Na lakisi pe papa na bi papa ta loboka mwana ndenge babwakila ka mpese. Papa abondeli abanga kikutu bapota na te asimbi loboka mwana na bapota. Mwana kuta zaki soni azo tambola pozwa elamba azipa loboko e banda sale soni makasi. So batune loboko e bebi oboyeni ya bana baka na ziki na moto po soni. Mais papa abondeli apesi ba prière à 2 jours à 7. To salinga na mwana isinga ka somba kudoli. Wewe nanga mwana komoni somba. Opa kola mama. Mama sema. Wewe mboka zaka kola ya wewe. Funga boko na bien. Yesu. Alléluia bana zambe. C'était mardi, le boko ezala ko kola. Toni ke kamti. Zambazali. Mama, asai na ngombo labo. Yara ka mardi. La vie, malade de sang labo. Et où melié mais ba mama ba ko comprendre maladie anate. Ko ba tie ba sorte ba kisi nyonso ya ba docteur ba spécialiste ya ba peau. Le boka mwana pola kaka. Tinde ba tinde isoko ke na mwana l'église to mona za maladie ya misala molili. Mais nzambe vraiment sali makasi po papa pesa biso kutu 2 jours à prière, mercredi na jeudi. Kutu papa le bangi que dimanche ne zande clôture ya délivrance na ye. Mais nzamba sabiki nzambe déjà biki siende papa kango nzamba salaka. Olive na pakole na loboko melifié. Si to koma le dimanche vraiment nzamba sukoli loboko na nyonso ya nzambe makasi na yenga sana. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Oh Jésus. Elonga na biso. Euti na Yesu. Emona ni baso no se pera. Elonga na yo. Emona na Yesu. Emona ni baso no se pera. Sofele na yo. Yesu masia de sofele. Na biso. Na kona kana motuka ya kolo Yesu. Mama, batu nyonso ba baby na mamba nzoto na mpese. Yo be bango moko to bana na bango. Oloba bango ni mama. Batu nyonso bazobwakila ba maladie ya mpese. Baye baka teke batu oyo basalela bakisa kokoko nde baza ba spécialiste ya lobiko. Boya mbeka ya bikiti. Lobiko malamu ezaka akati na Yesu Masia. Soko na lika principe o mosala nzamba iso sala. Nzamba kosunga pe opesa solution na kinda ya mwana. Ndeko témoigner nzamba visiter yo na bébé na biso Immaculée. Non, je dis toko. Lokoka pola ye. Jamais. Ozikinyate. Nazikimia. Immaculée ozikinyate. Nazikimia. Nzamba visiter yo Immaculée. Au vivre second souffle. Na Congo na Jésus Christ. Amen.